pour na site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko oyo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli. Mini yena mwana ne benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ben formation de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala rabo moko ya mboka mer. Merci à trop na bay nyonso bazui libaku ya kolanda émission na biso la vie des artistes na site na bino préféré obo mesana www.bomoko ya mboka. Merci na confiance au bozo pesa biso. Merci na confiance au bozo sala ke botala émission na bino la vie des artistes na ba conseil na bino. Lelo bongo totambolaki ndenge to mesana na émission na la vie des artistes okende ko découvrir ba artiste ya mboka na biso ba artiste na musalo bazo sala vie na bango emisala na bango ba komba difficulté na bango bazo kutana na bango o ba kutana nango. Alors na émission na biso la vie des artistes lelo to kendaki bongo kotala artiste ba artiste moko basela ka biso ba art o to benga ka bikeko na nzela ya banzete tokende ko kutana na bango to kutana na bango to solo na bango. Alors to ni to landa na bino ensemble ni to solo na bango bolanda biso et puis to kozonga tout juste après. Merci. Mbote maître. Mbote. Oui, bato balingi balanda yo baye ba kombo na ona nu kombo ezana. Kombo na Mathieu Minga. Mathieu Minga. Oui. Ah, to eko surprendre a na atelier nde musa ezo salama. Ba na sepel kombo na bino. Alors bato azolanda yo maître to moni yo ozo sala musala ba art na nzela ya ba na bikeko ozo sala bikeko na nzela ya mabaya ba nzete to lingo pesa biso na no identité na yo maître Minga azanani et puis abandi musala o epanani. Bon, en tout cas merci pour la question. Zaka ndengo benga na maître Minga ngana zali naza mukuba na première réponse na question nazana mukuba musalo to sala ezali musala ya depuis beaucoup qu'on a biso. Mais c'est pas dit le qu'on a bina mukuba ta musoko kanisa ke mukuba nyonso nda sala raté. Eza mukuba oyo ami pesi yenda osala mais o ami pesi te a osala pété. Merci maître Minga. Alors musala oyo otangela yango to oyekola ki yango ningini po lelo obanda kosaba ara kitoko. Ça va musalo ngai na banjango pa ya papa o abotingai. Donc papa abotinga na musalo. Donc le roi abotinga na musalo yo ngai pe na landika lokolo na ye. Donc otangela yango te. Donc na tangela yango te. Ah bon. Donc papa a formaka yo bien. Oui, papa formanga bien, mais ce que moi na art exacte que ce ba former yo awa osuka ka awa na te. Il faut yo pour lugali susu ko développer pour comment la dimension mususu. Par exemple, bilo musupe na sala OK, papa nanga la kisanga te mais leo na osala. Alors maître Minga, papa a imposé ka yo osala musala o to ezaki vraiment volonté na yo désir na yo moko. Non, ezaki vraiment désir na nga moko. Donc papa. C'est belaki. Oui, papa a imposé nga eloko mote ezaka ka choix na nga moko. Ok, maître Minga, tolingi to ibana expliquer biso pona yo arozo sala et représentera ni na vina. Bon, aro nazo sala ezo représenter ngana nu liboso nazo mona coutume na biso. Na mona coutume na biso liboso et après sans aro tant musulelo ba benga pe kuluna. Mais grâce à aro naza ndenge naza boye oyepe awa tozo solo ndenge tozo solo la monsieur zaki yango te. Ah, mais lelo naza ndenge bozolo ba lelo ke ba jeune baza ba kuluna
tozomona donc art ezo représenter belé pour nangai. Ezo représenter musala vie na yo nyonso. Oui, ezo pour représenter nyonso pour nangai. Pour ça art oyo mawatro. Alors maître Minga, tozomona ba art ozo sala lelo tomoni batu mingi bayebi musala oyo na nzela ba étude batangeli yango lelo baza o bazo travailler ba art o lelo mokili mobimba bazo exposant par-ci par-là, mais yo otangela yango te oziongo na mayele ya papa na yo ya bota yo apesa ki yo mayele oyo to pe alakisaki yo. Mais maître Minga yo pe ningo yekoli yango otangeli yango te mais occasion oyekoli musala koyebisa ba nini oyo bazo sala mobulu bazo sala bakuluna, mais musala ya art yango oyo zo atteint koyeba ngo lelo za père de famille je crois. Ah oui, naza père de famille. Alors yo yekoli musala oyo e batu mingi bazana impossibilité ya koluka koyekola art koyebisa bango nini. Bon na koyebisa bango ke musala nyonso oyo mutu akutai nango na vie a négligé te. Po elo nyonso ebandaka na pasi. Après ndo omona bonheur nango. Omona eloko ezosala ke ba jeune ebele ba mema na bakulu na eza nini o balobaka motema soso vie apprécier. Alingi abandi lelo azwa peka lelo. Et pourtant eza yango te. Exemple, nazana ba petit musu bazala ko ya osala awa. Mais petit wana de ki aye na sali accident mo na katani musisa o ya loboko. Petit wana monika bo ezaki 3e journée ya petit kimi. Ti lelo amona na asute. Mais pourtant ça ba risque ya nini ya musala. Po musala nyo za na risque. Ata yo ndengo osala ana. Emu wa beta bino ba journaliste dernièrement na ototala wa bazui ce caméra journaliste va bambia on la musala nyo za na risque. Oui, ça na ba risque mais ba risque wana est découragé au té. Et découragé au té lenda kaka. Alors maître Minga merci. Différence ezanini entre bateau batangeli aro oyo sala na yo muto tangeli yango te mais ozui quand même expérience ya oyo zalelo. Ça va différence ezali entre muto atangeli na biso bato tangeli te bango balega biso na théorie. Théorie bango baza makasi na théorie mais na pratique batelema te. Po bayaka. Parce que yo poko sa effort te oyeko la théorie wana po ozala complet. Mais ce qu'on ndambo to sola na eza dia théorie na zo. Ozo comprendre ndambo ka to sola na théorie na nga na zo ya ngwana. Maître na wala kisa yo papa ya tangela kyango. Bon papa tangela kyango mais pas vraiment. Pourquoi tangela kyango na académie de Beaux-Arts ya Mushenge. Na ba côté na biso ka sai kuna na moikapa. Atanga ka ndambo kuna mais tango ayeko banda makamune ya ko utiliser kisasa tant les soucis asisa kuna ezati. Ozomona mais soki kaka ke non horoscope ekutani pe ke beaucoup na ye o comprendre ka été mutoyo azomonda mbukuna na bande l'école. Alors maître Minga za marié. Bon naza marié te, naza non marié te. Mais quand même oza bana. Oui naza bana. Bana boni. Bon naza bana misatu. Misatu. Ouais. Na maman moko. Oui na maman moko. Merci maître Minga. Alors tolinto ba o expliquer biso ba tutu bazolanda à travers le monde pour site na biso eza bomoko ya mboka partout elanda maka. Tolingi na to découvrir ba différence à mabaya bozaka banzete bolo bakeza mo ebele. Tozana combien de sortes à banzete. En tout cas, so olobi que tozana combien de sortes banzete eza un peu trop dur. Pour yo mo olobi bien que eza ebele. Parce que ebele ana na robanda wapi na kosuka wa ponga na osela nzete o ngai na zui. Alors banzete nini o bino bosela yango ba art. Bon banzete to sela ba art tozo salela wenge ezali ébène noir ezali formosa ezali kambala donc bois doré. To mona quand même neti o simbe eza nzete nini. Bon net oyo monio ezali pa na biso to benga ngo polopos. Na monoko mboka na biso polopos. Mais ce qu'on a français yango na ebiti. Poloposo. Bois doré ezali. Ve bimisana nous œuvre moko ya bois doré ça wana na ba signe ouvert ça la place wana. Bimisa ngona po ba mona voilà. Idenga na loboko. Ba omoni oyo neti oyo eza bois doré. Mais bois opo na mona eza très difficile. Eza na bateau baza charger à kataka à transporter on tiawa abando tekela biso ba moso. Mais so comme on a yo pesa nga commande à 3 jours. Mais nzete ezo mona na ti. Na kozwa nzete o monani pona réaliser commande oyo
toyokani na yo. Alors banzete ngo bozwaka ngo wapi? Bon banzete eza un bateau basala commerce ya banzete. Ata place bapasola pe mabaya tokenda kuna to sombi moi o bango babenga ba déchet to sombi po biso sela musala to na ngoposa. Alors neti art ozo sala oyo eza ozo sala art nini nazo mona ka forme nango ibani pendate. Bon oyo babenga art plastique. Oyo art plastique pamba te eza eloko moko déjà ba mindele ba sala ba aventure na bango. Biso siko tozali ko sala yango na nzete. Neti eza likolo afizé. Hein, oyo eza likolo afizé mais fizango nde yango okoto non wapi fizé to mona yango. Non, Montréal, Bruno Ndombele, accepte Fizé, tout le monde. donc, Fizé. Non, et s'il y a un thé, Fizé. S'il y a un thé, il y a Tijinaï. So, il y a Makolo. Pour faire ça 3 pièces. Donc, ce Makolo, c'est s'il y a monté, il y a moni à télé. Donc, ça, il y a Fizé. Fizé. Alors, la différence avec Bikeko, tout le monde, il y a un combo, il faut expliquer. Oui, oui. Awa, tozali na signe. Oiza signe azana famille wa mabata. Osko iza canard signe mais yesko na salier aozala ala sous forme ya pot de fleurs. Likolo ande na otai ba fleurs na mutuni ado soke sili nde okomona bien. Alors ba bikeko wana ba kombo nango. So oyo awa tozana ba masque. Oiza masque chokwe. Tribu chokwe. Mais so ba muso ko ba mais choko ango siko fala ga zala na antique. Fala ga zala na antique biso to mona choko aboite teo siko toyene na moderne po ba nyoso bazwa image ka bikeko eza ya banganga mais bikeko oko décorer pendaku. Ndebo bon biso to mona bato ba yebite batu mingi balobaka soko moni na ndako ya mutu bikeko eza mingi o aza mutu ba science aza nganga toyebaka bikeko tango tozo kola toyeba ke bikeko ezalaka na ndako ya banganga. Bikeko eza pona nganga te. Moni mutunda azozwa da biloko na ye oyo aza na yango achende na kati ekeko. Ozomona donc mutunda azocha po eloko ane abanda travailler. Ekeko ba tozaka na problème te zango esthétique eza art. Ekeko eza esthétique ndenge basombaka ba poupée ndenge basombaka bana popi. Ozomona eza bongo. Alors aussi ça pour que l'accession ba masque te musu to moni ya mulayawa. Te oyo eza masque songi. Yango pe na sala kaka na style ya moderne. Pona ka décoration ya ndako. Pona décoration ya ndako. Na mona ki ba tente awa ba nini bon s'inspira vraiment na ba kosa ba tente pourquoi bato ba sombaka o mingi ba yaka ba tourisme ko visiter bilo na bino ba sepelaka mingi pe na ba tente na moni ba nyama elinga pe na ko ba mingi nini. Bon moni inspiration na Tintin tozo inspiration te. Na Tintin ezali demande ya client. Client musu soya le but est-ce que ko sela nga capitaine à doc. Yemo tozo mona Tintin tozo mona ngo eza ya mindele. Alors wana obungi na culture na biso OK mingi na mindele. Te wana na bungi te na lobi bien que eza demande. Hein? Eza inspiration na ngati. Net nde yo yebo ko bisa sala ngande na za bona linette. Est-ce que eza inspiration na nga? Te wana eza ngai. Eza ya yo do design na yo oye na pa na nga artiste c'est pour ngande na kokisa yango. Ngai ya ngai moko inspiration na nga monde na sa ndende na babimisa ba masque boy c'est tout. Ozomona donc bilo nyonso to sala eza inspiration na biso te eza demande ya ba client. Alors na art moko ko zo combien de temps pour na ko réaliser? Bon moi neti Tintin oboy e ko zo nga 3 jours. Ka Tintin moko wana. Ka Tintin moko e ko zo nga 3 jours. Tie si le commanding comme boy 3 jours ici. Eza nelo monsieur ko zo nga 2 mois. Neti ba masque oyo na moni ya zo combien de jours? Neti masque oyo tindo mona nyo so 4 boy essaye déjà 2 mois. Maintenant nécessité. Ozomona. Donc elo ne loko eza na durée nango oyo ezwaka pona réaliser. Alors maître yebisa biso na musala ozo sala ba difficulté za nini? Ba difficulté beaucoup tanaka nango le tozomona ozo travailler na ba effort personnel so itolo ba bien lelo mayelo za nango okope ko transmettre nango na batu mususu. Et pourquoi pas na bano leo bazo sala mo boulot bazo benga bango ba enfant de la rue ba kuluna alors ba difficulté ni noza nango et puis au sengini na ba nyonso bazo landa yo. Doyen
Papa. Kombo nani ba découvrir yo? Kombo nanga Imuka Kwete Mwana Kalambai. Naza artiste depuis 1975. Depuis 1975 ozaka na musalo. Na yebika musalo bandaka nazotanga na classe entre temps nazo ko sala kaka na ba atelier na ba mikolo yo na kutaki ozo banda musalo yo. Na ke classe nazongi na yeko sala musalo maboko oyo nazo sala tilelo. Donc obandi on a nini 1975. 1975 papa bandiango. C'est vrai yango maître Minga Bengo vraiment doyen. Alors doyen toi on a besoin de baba difficulté ni no bozo kuta nango na musala o depuis obanda yango depuis 1975 tilelo ba difficulté ni no bozo kuta nango na musala o. Bon dès le début tozaki na ba difficulté te tozaki na ba mindele ba sangu o bazaki na ba diocèse par-ci par-là bazako ko aider biso bazako sombango. Tinde to koma na ba 1990 comme pe ba pillage ko koma na mboka makambo ko beba ba client nyos ba mindele ba kenda ba société kangama pona tozo ba client lisusu bazo mona na te tindenge ko koma kaka to komi ko sala ka pona ozo ka mwa muke pona olia na bana na ba prix to za ko teka ikomi lelo pasi pona teka ke lelo ikoma ta ba $100 ikomi difficile okoma ta na ba $500 ikomi difficile ezala ya kale ezala ya sika ikomi kaka mbutu tozangi bato yo bakeko sunga biso des difficultés toko kutana ngo makasi ata okotangisa bana ekomaka il faut ça la quantité ya biloko ebele pona ke ozo mwa okomata na chiffre à 100 ke ofuta bana minerval des difficultés tozana ngo makasi pe ba client bazomona na ndenge tozaki dès le début parce que bazobanga pe ndenge bazoya okomi ko taxer bango surtout na ministère ya culture art kozonga na bango ko somba ta biloko mibale akomi kuna na douane ba compliqué no moni difficulté comme mingi na mboko na biso ole ke mutu bako taxer na biloko ke au moins sumbi quantité ebele wana ko futa douane mais o ke muta sumbi deux pièces 3 pièces o comme na aéroport ou bien comme na bateau pour na voyager o futa douane de mingi ba kila mingi ba comme ko banga. Alors défaut eza nini parce que babi biso artiste to bino artiste congolais vous avez un peu négligé défaut nini eza ozo mona ke bazo chamino maboko te na point nini côté nino yo moni moi difficulté oyo ministre de culture et art et puis ba konziming bazo chamino maboko te na coin nini na mpanzi nini. Bon na côté wana ko lobake surtout na ba festival des salmo bien ba jeux olympiques zo sala bazo préférer ka kotina ba artiste musicien de bazo kena ba pays ya ba paya pour ba artiste jamais nan ata mokolo moko te to yoka ba antiquaire ou bien ba artiste artisanal bazo sala ba bike ko tout ça ba ke ko représenter makamba mboka kuna izala kati yango na ministère ya biso azo négliger biso mingi yango ande faillite koti mingi pona bata bikeko ti même lelo place ya ko teka normalement ezati to komi kaka debout tantôt bokeya wa lelo ndenge na zo bazaki na royal kuna ba komi debout toyaki bien sûr to ko teka na gare centrale ezaki pe ko tambola kitoko mais siko yango pe na bitango ba longoli bino na gare centrale ba longoli bino ngana yiba yeke ba kopesa bino sika moko o boko exposer quand même ba art na bino bazui art gare centrale ba sali yango pe site moko ya bien o toyebi ya tourisme mais bino quand même artiste bo se retrouver esika nini place nini o boza pour le moment. Pour le moment, tous les lacati, to comme kaka debout, mboule beti bo panzani, moyen muta bata manata na bibiloko is difficile. Yango ozo mwana négligence, comme mingi faillite, comme mingi côté wana. Tous se plaqué, basa la peine basala ki wenza liberté. Ndenge to mona ba wenza mingi, ata ba wenzo ya mike za na ba quartier, baza bien protégé, baza na place na bango lelo ko lo bakena kende sigatel, oui directement au kuti bato bazo teka biloko en ordre. Mais le lot est comme changa moi hors des allées sousté yango nde tozo lelake boko se bata likambo ya wenza surtout wenzo ezo laksake to sala misala mboko parce que musala maboko le lot toza nango eza lokolo ba mécanicien so ke oyebi garage tel okuta bango ba peindre okuta place na bango mais pona ba artiste bazo me retrouver te marché na bango ezali nulle part. Alors difficulté musu eza nini par rapport à musala bozo sande bozo zalaka awa na télé na bino ba difficulté nini boza nango
o bozomona ezozanga biloko ezozanga bino awa na télé. Ba instrument nde ezomona lisusu te na ba kenkeri soko kei mpona ozwa ba instrument surtout ba ciseaux o tozo utiliser ko sala bikeko machine ezomona na te parce que na ba kenkeri okuta kaka biloko ba chinois ka ba ciseaux plat mpona ba menuisier mais mpona ba artiste ba ciseaux ezomona na te to ba ciseaux eza ndenge na ndenge awa eza ciseaux gouge ezali ciseaux plat ezali ciseaux nani betane ezali toza ba biloko ebele mais ba grattoir tozomona biloko wana te même ba papier to komo kosomba kaka ba papier oyo ya bati ya ba menuisier oyo ya biso ya ba bati ya bikeko ezalaka boye te ya biso ezaka pe oyo ko utiliser papier wana pendant même 3 pièces 4 pièces yoko sunga yo omoni nde ba difficulté za nango ba brou de noir oyo kotia couleur na bikeko comme biso difficile namoni maître minga aseki mo mukie hein oseki mo mukie na bito lingo bakisa nini par rapport au doyen azolo. Bon, par rapport à au doyen lobby, nan eloko ya ko longola te, mais ya ko bakise ko zanga te. Pendant que tuni ba difficulté ni o pe to kutana nango po moni mundele soka osala ba FND to sala boye mingi ya utiliser ba bilo mo ko faciliter. Mais siko biloko ko faciliter na biso selon biso to ko sala ngonion sauté. Au moins na sala lèvre na ngala maboko na suka nango esenga fona penser. Parce que mon éti ba machine ya ponçage wana. So que non ba tout vraiment ya ko aider bazali ba ko aider biso na machine ya ponçage et puis na ba ciseaux rond, ba ciseaux plat. À part ba biloko to ko senga te ke ba pesa biso machine ngana zo ka nzete na koti se bimege ko jamais wana te. Donc ba ko aider biso surtout machine ya ponçage na ba ciseaux. Bana poto solo bozoyoka. Les big boss Patrick Momo bomo kwa mboka zo sa msa nango. Vraiment, l'artiste ou bazo sala musala, bazo sala fierté ya mboka na nzela ba art na bango. Baza ba difficulté belé. Thomas Peniel. Hein? Thomas Peniel, chef spirituel monene ya bomoko ya mboka. Vraiment masolo yango yo. Sans oublier les big managers Eric Momo. Na monaki c'est que ça déjà bien. Umberto Siku, un pauvre qui soutient les riches. Bata mbongo mingi bana poto ya solo au bozo na émission au bomo kwa mboka. Artiste bango yo bazo évoluer, baza ba difficulté belé. To ebi ke mingi bazo ba mbongo, bazo chango par-ci par-là, bazo saboter yango, bazo boaka yango. Na makamezanga tina mais art ya mboka na biso, culture ya mboka na biso. To za nango posa vraiment. Tout ça pour ça bocha bateau maboko boyoki ba difficulté na boyoki ba passe na bango vraiment tout ça na posa na bino bocha bango maboko na bosanité vieux romain et vieux na bosanité liam putu boza wana ebele na lingara bino trop ba nyonso balandaka bomoko mboka o bo soutenir ka site na bomoko mboka alors bana poto ba Holanda yo bazolanda yo doyen na zongeli doyen doyen bana poto ba Holanda yo au bandit de musalo kalo umeli père de famille moi si bana ozotangisa bana musala oyo lobela bango penda tala bango bien en face lobela bango posa na bino o nini olingi basala o maître minga bosani koloba. Bon, posa na biso na ebisi ba diaspora na biso nyoso baza na poto na mboka mikili ba fungula pe marché point ke biso pe to bana ko s'en sortir point ke to bana ko zo moyen pe ko sunga pe bo mususu bana mikeo balinge ba kota na musalo yo to laksa bango na ndenge sengeli ba ko aider biso na babiloko to wuti ko loba wa ba matériel pe ba ko sunga pe moi mikeme ke bo ko cotiser pe bo sunga kaka na mboka na bino ba bon sala biso wenza bikeko point na wenza wana te eko sunga bino pe boko yana ba pai ba wuti kuna boko beta na bango tour ba ke ba visiter richesse ya mboka eza ba métier oke eko tika la te l'histoire reste toujours l'histoire eza ba musalo oke jamais le loba na biso le loba mona ke musalo eza na tina te mais eza musalo mo eza na tina parce que le loto komi ko mona ba komi ko décorer na ba bilambo to zolata kaka musalo to sala babilamba nyonso zo uta poto so tali ba décoration ezali ba dessin ezali ezaka kana a partir art to sala mingi boko zo pe
ba droit na biso parce que ba biloko nyonso wana exact culture ya mboka. Il faut ba futa kaka droit de naissance ba droit de naissance, droit de végétaux, o ba loba ka ba biloko yo droit de terre, muto a fabriquer a sali loko boy. Lelo to comme mona mutu mususa ke ko sala iloko yo ya ba congolais d'origine wa e komi na ba Nigeria e komi na ba paya yango wana défaut yango wana tozo mona bazo yiba mayele na biso wa baso ko évoluer na ngokuna na ba paya. Biso moko tozo kufa pauvre biso moko toza négligé awamet. Alors yangwande nakoko baksa wana bino nyonso bozala mikili il faut suivre ezala kaka boye ba ke oui iloko euti wapi euti na mboko na biso droit de terre na bino boko résister na place wana boko se représenter. Doyen alobi droit de terre bana poto ya solo droit de terre na bo sanité commandant second LG Thomas Peniel commandant second LG Thomas Peniel. Bozala toujours bon moko ya mboka na temps hein Montréal maestro Ndomba lobi bozala na bo sanité sans oublier Marie-Claire Louvemba chocolat chaud Marie-Claire Louvemba chocolat chaud zalaka yo pozalaka yo vraiment bo soutenir l'artiste ya mboka na biso batu nyonso bozolanda biso partout dans le monde boyebi ke la vie des artistes est toujours kota partout pour te découvrir vie artiste musala nini ba difficulté bazana bango bazana ngo alors biso na émission na biso tozo ki indépendant partout à travers site namno bomoko ya mboka to la sabino musala oyo vraiment oyo tozo sa ila bino ya kitoko oyo boko se retrouver na banda boye ba réalité ya makambo ya mboka na biso bo sala ba wenze o lelo oyo ba ko exposer ba art na bango mindele bazo ta parti par là bazo na ba wenze ne to monaka ba l'étranger to monaka ba mboka mususu ba pays d'Afrique mususu bazana ba marché o baza ko exposer ba art na bango pourquoi pas biso art na mboka na biso Congo bata mboka ba konzi na biso ministre culture et art oyo ki bien ba artiste oyo to ye awa ndenge vraiment ba s'exprimer ba lobby sentiment na bango ya oyo bazomona comme ba difficulté na bo sanité Véromé Veli en Poutou na baga monse na pesi bino mbota trop lilinga biwele Umberto Siku bo signé kaka bo loba bana poto bo chaka ka signature ka na loba po musala tambola bien alors mettre minga tozongi na yo pona kosukisa toyebi ke ezambala liboso meza ya sukate alors mot de la fin pona komeka ko boucler quand même émission lelo ko loba nini na batu nyonso balanda ki biso na pesi na nu batu nyonso balandi biso mbote mingi esika bazali donc na pesi ba ndeko langa ya famille mbote na pesi pe bana nanga mbote bisika bazali mais souci ezakara ke non ba ndeko na biso o bozali na mikili ya poto bon meka vraiment ko soutenir biso. OK, merci beaucoup maestro Bruno Ndombe Véromé Velia na pesi bino mbote ya trop bana poto nyonso o bolandaka biso bolandaka site namno bomoko ya mboka o bolandaka émission na bino la vie des artistes tozaki bongo na artiste o baza ko évoluer na ba art o bomoni moyena sa ba commentaire nango mingi eza pendate merci na mo boss Patrick Momo Digital zalaka yo mon boss zalaka yo na bo sanité na confiance merci mingi na confiance ozo pesa biso biso tozo bunda toujours pour na site na bino bomoko ya mboka 100% news ndeko tolobaka merci à trop na ba nyonso oyo bolanda ki biso bozo benga biso ba nyonso bozo la tout le temps na biso Thomas Peniel LG vraiment ma bondeli toujours ma bondeli to signé kaka ndenge tolobaki to signé kaka ya Momo Eric les big managers to sola qui n'a eu déjà makambo déjà bien nyonso ya bien na pesi mbote na wazaki derrière la caméra Bruno Ndombe maestro Montréal talaka ndeko koti dodan balobani ni musala ezomonana a biso musala toujours merci à trop à suivre.
Yamboka. Vous allez toujours branché, dire émission à Bino Yamwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui parle Yamboka. Ça dit vous allez brancher Bomoko Yamboka. Émission ça carré. Boss Momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Ela. Mini yena mwana bem congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga bem formação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko Yamboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko Yamboka. Moko idade nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bumoko Yamboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo. Papopi, motoki bala lobi, botala ka bomoko ya mboka merci.